Vraiment, Nakilumba Boubia, le 18 8 mois 2018. 3 lettres, il y a 8, 8, 8. Tout d'abord, il y a que anniversaire à Mouno. Mouboutoura le 18 8 mois 1900. Moi, na Mouno, il y a Tato. Ou bien, Amigouza Ouela Diaka, le 18 8 mois 2018. Il y a que la caisse mingi na kumona ke dati na ke dati ya cher samu na mu. Dati Mobutu kaka le 18 8 mois et dati mwana mundiaka papa Mavakala Noé, le tout puissant. Amigouza kwela mwana muno wetutini na zozo tantine ya ke caisse mingi. Ya ke caisse mingi na kumona na Kilumba Bubu yai bika tata nzambi zituswa na ina ya mesadila muno na kuputuka munu na makwela diaka ya mwana munu. Vraiment yake kiese mingi na kumona dilau yake chance rare na kumona ke dati ngeme butuka ngeme kuza na mtoto wa masumu kuna ke kiese na nyonso mwana moja na kwela na dati na no mfwa na kiese mingi mfwa na sepela mfwa kumisa nzambi mekubisa muna age ai na papa journaliste ni mfana tuba ni mfana tuba mfana remercier papa Mavakala Noé na témoin nandi ya ma parrain bake bokila beto nandi na bois la témoin papa Rapi le PDG de PDG merci mingi na yina nzambe mesadila eloko na oloba na kima mfana tuba na mwana mu Potutine na zozo tantine qui manque quelque na vie il faut dire moi tete ani zitisa tata nzambi na mfumetu Yesu Kristo na mpeza longo ba mepesa louve ba kuza kwela na papa Mavakala mebutuka na site mwana na kitomesa même quartier mais na side baketo pe mingi vwandaka na kitomesa pe bakala mingi vwandaka me lokola nzambi ponaka bao bakwelana bamekona bana isa mputu me papa Mavakala metu bake no mwana yayi na bapara na batata na bika muvutuka na matati mwana honore papa zozozoka ekekese mingi conseil mfana pesa na bana nyonso kaka na te atantini kaka na nkangu nyonso ngemeka bakala mikuma tata nge nokwa nge fo kuzikisa banda mazono mubakaka mbongo mevwata tantiki na mwana muve animikuma na famille ya bakala mwana ya bakala lere ai papa Noé conseil mfana zikisa na vie il faut bavwana na veina bafana vwana volonté na makwela bao na lettre V. Il faut pas avoir une volonté à kusala sana. Il faut avoir une volonté à kusalisa bakala nani. Lettre I. Lettre I ya même monisa ke ba idée ba ou fala ka tambula mingi entre na makwela bao. Hein? Lettre V volonté kaka. Na effort. En France ça tout la bakala nani. Donc là ba uzole bakala 4 ba faire. Mono tata mundiaka ba faire. Il faut là na mambo ya bakala nani bakala pifa la na mambo ya nketo nani il faut bino zita sana na kutala bito bikaka kusakani na makwela yake kima ve lokola me baka brionge me sonika ke papa Noé tinga mu $10 après me baka brionge me losa non makwela il faut kuzita sana makwela ba famille nyonso ya papa Mavakala ba famille nyonso ya zozozoka bamekuma muntu mosi mambo kutu we makadila ranzwa mafeti ranzwa tretwa kwa nipe mafeti tretwa kasi ke tantine mumuna bakala zolewe bakala kama muna papa Mavakala Noé kweni ranji mambo kwa muntu akakako mambo feti ranja na papa Mavakala Noé ngepe papa Mavakala Noé o ranzwa maranzwa kamuna ketwa nganako ketwa kukaka tantini
yaka mukanda na merci mingi mais sepela mais kudia mais voata vraiment que c'est mingi mariage les kabia nzambe penza azana bino mena yebi pona biso bana nzambe irata te ezalaka toujours nzambe ozana bino mariage ko les kabia ko mona bilili alors na nyonso nalinga bino mingi papa nowe yaya nanga penza na menga mukiete yaya plus mobali lisusu bapesanga na kati ya Canada donc nalinga bino mingi mariage eleka bien nzambe akosala ekoleka bien malgré badifficulté oyo biso na bino toyebi eza kose passe na moment oyo mais nzambe akotika bino te aza toujours na bino makambo nyonso ekoleka bien nasepeli mpe namoni yesu aza toujours na kati ya terrain Mireille aza déjà na kati ya terrain ya mami zozo aza déjà na kati ya terrain donc ça me fait vraiment du bien malgré naza te na musika na bino mais na kati ya France naza toujours na bino mpona zo prier tout le temps mpona bino eleka bien tomona bilili tokozala ya kosepela I love you guys toloba susu nini ye ma copine heureux mariage en tout cas papa Noé heureux mariage biso tofandi ana Calgary mitema ezobeta biso bandeko na bino ya Canada awa parce que boza mosika ezoregrete ere oyo ta mosusu toza kotumba mo eloko mosu ere oyo tobongisa mwa makopa mwa elongi mwa quelque chose mais on est ensemble parce que un beau mariage makambo totana malamu makopa zozo osala mingi mpona ngai merci yaya baconseil nyonso opesa ngai ya libala na ngai lelo nga mpe na ozongitula ya sincere oteya ngai makambo ebele eloko liboso olakisa ngai na libala olakisa ngai ke libala ezala na bitumba olakisa ngai ke satan alinga ya libala te nga mpe nazongiseli oyo yaya diable alingaka mpe libala te diable azalaka be célibataire donc makasi kala mabondeli bokoba malamu bosimba na makasi koleka liboso yaya bose soutenir ka ndenge bose soutenaka yaya mais kuturo bolekisa nombre bana pe yaya bobakisa donc lola bano papa Noé tosuba mikiete yaya olinga biso ndima biso na badefo na biso oza yamo bien sololaka bien yamo cool papa Noé wa tellement bien ya ko changer te zaka ndongo zaka papa Noé simba kande konanga ndongo mesa ko simba e konde konanga fanga libala sefe la mo papa Noé akora mbolo mo rapien nalo na osenga la biso na bino ya kake to tombo la bande ko so ya kisa to tombo la libala ona nzambe azwa mokolo ya lelo azwa libala oyo abanda ko magnifier yango na ndenge na ye nga komona Mireille Badji na 4e né ya famille donc tobala lelo ya ene nanga donc voilà quoi mingi olobea mpona semeki nanga mbali nyonso alingaka abatosa ye donc eloko oyo etali ke impolitesse frère nanga boyango mabe même nga moko ya moso nalekani na maloba eyaka mabe donc eyindaka eloko kana oyebise botosi po ambali na ye c'est tout mama e mpona journal lelo ça va yinda donc lelo tobali ya niongo te et puis banda bafete banda ya biso nde kano donc danger nga naza mama ya Tantine Zozo en tout cas souhait na ngai eza na esengo makasi mpona kotala nanu couple na bango ebota deja mabidi wana eza deja soko omoni moto aboti deja mapasa kaka balobi bana mibale eza deja lipamboli moko ezalaka impossible mbo epala bango baye 3 triple donc eza libala moko eza deja na lipamboli sa biso toloba maloba na biso nzambe se alakisi deja kasi lipamboli wana esuka epa na bango te ekita na descendant de descendant mpo ndenge papa bango aza wana aboti bango 25 kasi aye kosukisa na mapasa bamapasa na bango oyo donc baza bakadete oyo babengi ya suka na libota na bango donc eza lipamboli moko eza monene makasi kombo nanga Lina Zozo naza petite sœur ya Tantine Zozo
lelo eza elongo journée esengo makasi mpo grande sœur nanga azobala alongoli na vie célibat. Marie était déjà mère à triple, mais alati lopete a honoré Nzambe a kokisi mokano Nzambe ndenge Nzambe alobaki l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et c'est ça que la grande sœur nanga basali nyonso lelo et a honoré pe papa na biso apesi dot na ye papa sepeli nyonso eleki malamu yango eza esengo mingi ya komona ke bato ebele bazozwaka bazemi bafandi ensemble bapusani mpe banomi babalani te. C'est pas du tout facile à remonter bato baboti déjà babala lisusu bato su banéglige yango mais grande sœur na ngai amonaki yango bongo te parce qu'elle voulait honorer son père et honorer aussi son Dieu asali yango lelo. C'est une grande joie pour moi ya omona fête oyo elekani jour na ngai ezaki bacontinue lisusu parce que bazala déjà ensemble bakende lisusu liboso bana bango bakola babota bamona bakokolo na bango Nzambe apambola bango. Merci. Concernant un peu sa grande sœur nanga, je crois bien qu'elle a plus d'expérience que moi parce qu'elle a bali karaté, mais je sais qu'elle connaît bien son mari. Bafana des gens ensemble bayebi bien a continuer toujours kozala ndenga zala parce que tant nous basali ensemble ceux qui balingana quitter banga bazala te. Balingana déjà mingi a continuer sous kolingae pour être soumise comme la Bible dit, la femme doit être soumise à son mari. Bon, les hommes quoi la grand frère nanga. Impression dans nos amis. Je souhaite qu'à malam, qu'il y ait de bonheur, qu'il y ait de réussite, une bonne fête, fête-moi les cas bien. Maintenant sur bas c'est là, incident ezalaté, nous sur les kamalamou. Voilà, c'est un peu ça quoi. La minute où on va nous souhaiter bon cas qu'il y ait du bonheur, bas à la bien. Zamba pambola baxé la bango oizo zanga. Voilà, c'est un peu ça. Heureux mariage na maman Zozo, maman Batile, na papa Noé. Nzamba batela bino mariage de la kitoko, toza na bino kuna malgré toza kuna teme, toza na bino na makanisi. Nzamba batela bino mariage de Capien, tozo de la car retour awa, biso to pe ape komela, kolia, hein? Maman Zozo, na zo de la ngai, maboti wana ikole. On a dit yango déjà. Comme on a Coco Zozo, naza petite sœur la mariée, naza vraiment l'insengo. Comment on a vendu baba là? Coco soit no bazali nango. Mais le laisse bien de baba là ni, ba reçoit na nesili. Na bien pour vraiment moi no ba boko là. Na te na bayi. Voilà vraiment ko poussa na te. À la confiance à Moutoute na mbali na ye. Donc wana vraiment bobe bani. Semba malamu fete malamu tika ete Nzambe oyo azali mo continue nyonso azala au centre ya déroulement ya fete oyo nyonso eleka na kimia pe bozong na bino awa na Canada ezala pe na ndenge ya kimia pe na esengo et puis tokoyeba na pe moment oyo te biso oyo totikeli awa na Canada précisément na kati ya Calgary toyeba na profiter pe na koya kofete ensemble awa na mokili na poto tala kaka ezali Canada bokoki jamais kosauter ville ya Calgary donc tokokanga bino bolinga te tokozana bino mbamba bolinga te zozo yo eyebi kaka masolo mabakala yo eyebi kaka union fait la force bamboma oyo gros bisous, bye bye. Bon, ngai personnellement comme on ngai Olivier Mapwa. Bon, awa nazali na famille na belle famille na ngai. Nazali lo ana matadi pona likambo etali mariage ya belle sœur na ngai. Ezeste munene eza malamu fokobala na Nzambe baki mobali ya kolongwe mpo bapara na ye mwasi ya kolongwe mpo bapara na ye bakosala na bango famille eza eloko moko boye esengaka nyonso na mokili fo accomplir yango po tokokisa mibela banini ya baénorme ya Nzambe ya Bible ndenge elobama na yango naza na esengo pene ya makasi na ndenge ke famille oyo bayambanga très bien tout d'abord eza famille moko bien baza bana basi ebele ya kitoko
mais baza na éducation moko ya bien papa na bango azala très sévère na bana na ye vraiment na apprécié papa Zozo po aza parmi ba rare papa moko boye oyo aza na bana ebele avandisi bango esika moko apesi bango éducation moko boye ya bien eza vraiment mingi te na bafamille na bamboka na biso oyo yango wana na appréciaka bango mingi. I just wanted to let you know I hope everything is gonna go okay in your wedding. I'll pray for you no matter what. I hope you and Papa Noah the best. I wish you the best. And I'll pray for you every day, every night. And God will protect you in everything. I hope your wedding is okay. I love you so much. Pray for Isaac and Joshua and Mirak. And I hope to see you in your wedding dress because I know you look beautiful. And Papa Noah, bye Beyonce. Hi Mama Lulu, it's me and Penny. I just want to say to you, happy wedding. You're always in my heart. I'm Papa Noah. I really wish you the best. I hope you guys have a wonderful wedding. May God be with you in the name of Jesus Christ. I love you guys. Have a great wedding. I love you so much. You're always in my heart, no matter what. You're the best. You're the best. En tout cas, c'est avec un cœur très ému, très heureux que je me tiens devant mon téléphone pour vous souhaiter un joyeux et heureux mariage. Ce samedi, ce sera un jour de célébration pour vous, un jour mémorable, un jour de joie, un jour de grandes choses. J'aimerais que vous puissiez en profiter vraiment au max. Danser, manger, buvez, sauter, en profiter juste car ça se célèbre une seule fois le mariage dans la vie. Je bénis l'Éternel qui a permis cela, car Dieu achève toujours ce qu'il commence. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que la pluie des bénédictions de l'Éternel puisse tomber sur vous, que sa présence soit durant toute la cérémonie et que cette présence soit riche de gloire. Je vous aime énormément et je vous souhaite de bonnes choses. Bisous. Heureux mariage à vous, couple Mavakala. Plein de bonnes choses à vous. N'écoutez pas, vraiment juste je viens pour exprimer mon sentiment. Donc, c'est moi ya mingi. Donc, malheureusement, parce que ce sentiment est malgré notre absence, on est toujours ensemble. On est des camarades, nous avons I liked when I saw the marriage, and then when I saw it, I was happy. And then Daddy was a tiny bit funny, and then you were so pretty. So God bless you. I wish the best for you. Comment on a Laurette Zozo? Naza esengo mingi vraiment ya kozala susu ensemble na ba grande sœur nanga bona famille nyonso kaka parce que événement oyo elekis na temps oyo ezoleka na moment oyo nazalaki même pas na idée ya kokoma awa parce que ya bazala yebisanga ke ya tontine ya koya kobala année prochaine parce que tozali nana na mariage ya petite sœur Lina allez grande sœur a annoncé déjà que l'année prochaine il n'est pas koya mais nga namonaki yango lokola baaventure par rapport à quoi parce que basali déjà bané ebele na papa Noé nazamona yango à quoi sœur baoya kosala so libala parce que bamesali na bango déjà basali déjà vi na bango kuna na poto koya kobala wana nayebisi Lina eza yango plaisanterie baoya na bango te mais avec le temps naomona yango sikoyo réalité parce que babandi déjà kosala bapréparation na bango allez namoni bango baye na yo komona yango vraiment que eza réalité nga na sepeli de ma part vraiment na sepeli na yango makasi parce que c'est pas n'importe qui akosala eloko ya bongo so basi bamesali na bango baomona libala yango basala yango mpona nini mais ye andimi ahonore famille na ye ahonore baparent na ye mpe ahonore nzambe donc vraiment na sepeli makasi tika ete mamu na bango ekende liboso et continuer donc libala oyo efongola susu baporte bisika oyo efongwamaki te efongwama bana na bango bazala heureux de descendant en descendant santé ekende liboso soki mpe nzambe apermettre ke babakisa susu batriple mosusu esalanga esengo vraiment na part na ngai donc bonne fête à tous et bonne fête mpona bango nyonso nzambe azala na bango comme on a adressé
impression na ngai ezaka ke ebati nauti kisasa na ye juste mpona fete mpona journal lelo vraiment eza esengo talaka fete. Bon nga kombo na nga Noedi ya Monika Mavakala, nga naza mwana ya papa Noé Mavakala na mama Tantine Zozo. Ouais, en tout cas vraiment esenga pena vrai na ba plaisir ya trop parce que makambo yo boya da ba makambo na sanga ba prière quoi. Ndo senga na Nzambe que non un jour Nzambe sala pena que un jour na mona vraiment que non papa na nga bali to mama na nga bali bon. Mon peu lelo et kokisami quoi. Donc Nzambe vraiment répondre nga quoi. Donc en tout cas vraiment na ba sentiment belé. Na ba plaisir les autres. Non, soyez na nga ozalaka que bakende toujours liboso bazonga simate o bazangaki Nzambe apesa bango yango quoi. Donc c'est ça. Donc soyez na nga yango wana.